Voilà, Mokolela mon abino balandi émission Le Peuple Parle. Le Peuple Parle, les émissions Nabino Bana Kogo, Kakanes na Lubaka Mboka Oyo. Ba respecter la population na bangote ya Kamboka ya kokufa chaîne à télévision. O ba respecter ka ba téléspectateurs na bangote ya chaîne à télévision Mogo ya Yiki qui voilà pourquoi Canal Mercure Télévision est disposé là une émission Le Peuple Parle. Gombe azo continuer toujours confinement na ye bandi konangeza ba actualité o toromeka kobeta na kati ya plateau na biso torobeta pe lisolo na o Italie bandeko justice mwana Congo Vital Kamerhe azali déjà na parquet général ya Matete bandeko na ngai na zobisa bino toromeka vraiment ko solo la lisolo yango et puis Katanga à Lubumbashi en général les ana yiki kimoko makasi bandeko na ngai toromeka kolobele lango na tonga antivirus na kati ya plateau torozala na ba invité na biso mais très bien bandeko na ngai na zobisa bino soki boyoka ka sango ya bato babenga ba homme du peuple mais na tango coronavirus ba se retrouver bakini population tout la tibino quand même ba image ya bato baza na terrain déjà ils ont annoncé que tozana ndeko Jakindala na kati ya plateau na biso ndenge kaka na laka kibino na banos na ngai tozana ya na kati ya plateau mbote ndeko Jakindala boni santé zoto eza malam molongo ndeza kolela bisope kokola tozali bato kati ya molongo tozape kolela voilà batu na ki babime boni Moïse Katumbi chapo na makambo boye akoti na kati ya terrain te mais quand même te komona que non bisanga na yende bazaki na kati ya terrain voilà. Bon, d'abord, il faut le solo que les amis Moïse Katumbi yemoko pendate, les amis na bateau bazali ko soutenir rien parce que maboko ou les amis donc bisanga ya bateau to bengi dynamique Katumbi président. Très bien. Des basali action wana. Moïse Katumbi asala kamakambo ebele ya minene alingara même pas lisolo na mabetama. Donc il faut bye bye malam penza. Moïse Katumbi asali makambo ebele koleka ko to sali wana mais azolinga même pas et dans la télévision parce que ça les situation pandémique aux assistance na aide humanitaire alors ceux qui nous là y a posé ba acte et banet ça attend on la propagande ainsi de suite y a sali ba action na ndinga discrétion biso en tant que citoyen en tant que bandeko to lundi message il y a tant qu'on écolo comme Félix Antoine Tshisekedi le but c'est que moi na mboka nyonso tcha loboko na kati eloko ya moto sali ba tout biso tozali association moko kaka o epesi plus de 50 tout il y a 100 litres plus 50 tout il y a 100 litres to pesi ba gants to pesi ba cache-nez to pesi ba savon to pesi ba désinfectant pour tout ça la savon des détergents là désinfectants là différents donc to pesi en vraiment na bolingo po ete mutu na moko yeba banda lelo ete bokono ezali parmi biso et puis koyeba ke bokono yango zo tambolati en même temps tout soit à distance à 1 mètre moni tu dit la plateau à distance 1 mètre pour éviter en ça dit que tant que lobaka so e bima kaka so yona so ke yeux le long dans le boko to yeux na bana to yeux na mnani ya moment to lobi il faut que bon ya ko so na mo message to message ko so la ko so la su bongote to pe ko ta hinti na maboko te ya mo to lobi banda lelo ko so la na ko so la na ko merci beaucoup ko so la na ko ta hinti ezala na sali peka dans cette raison non c'est maintenant ba tomona bilili wana ezali ba action so to mener na ville ya Kinshasa moi muke obiso to zali na ba membre dynamique tout président ba tcheka misolo mike to kangisi yango to sali ba action wana en tout cas to kanisi kino nyonso esika zali congolais esika zali esengeli na yo omi batela ndeko na ngai ezama sécurité mi batela avantage comme batela zali que so mi bateli badana na kosuka liboso de pango et kota na kata pango na hote soki ba lui ko bimate fanda na ndako Kobimate fanda nanda toto ça quand même. Très bien. Mais ce qu'on place ngana onde to qualité eza place ya tango lobike jusqu'à tout les chapa so sa action mais action zo ke les plus na ndenge ya emona na te or biso to ni ke Moïse Katumbi chapo ye action na tout eza toujours télévisé et puis yo kanara tango zo ganga ke na bima ko $100,000 biso tout zo ka bima ko $100,000 mais on ndenge ni na ke na système à kuzu bon te il a que ça que non c'est le plus Moïse Katumbi chapo to ba ikala au PC exemple pas bien Moïse Katumbi lobi on a léopard jouer à léopard à rotia bimoko azana $100,000 soit tu mi balé azana $200,000 soit tu 5 bi azana $500,000 wait ba PC message pour la motiver ba joueur
ba pesi message la motivation pour la recherche ambiance dans match aux bêta t'entends bien moi avez ça mais tout le monde la match moi je pas bundani à match mais tout ça la cas de détresse tout ça la cas action tout bien humanitaire c'est-à-dire action philanthropique au cours ça montre ba yeba aux aux sungat n'engue bibi lobby sur le boko ba le pesi ya moi c'est ébaté là on comprend les différences tu n'as compris dans le but wana eza ba joueur bazobeta match voilà mais awa siko tozane na ba médecin na biso au l'état za na capacité aux prise en charge na bango ba médecin na biso bazo souffrir na kati ya musala na bango est-ce que ce Moïse Katumbi Tchakwa motiva ki bango de peur que parce que la minute au bal les na coin na bango wapi lisumu na kati wana na ebiso qui a sali ba action mais akoki koloba yango te parce que eza ba nyos ba action to sala mikolo eza ba action humanitaire eza ba action to bengi philanthropique ko sunga ba eza différent mu pesi mo ba joueur donc eza du moi tembet moi défi voilà donc ni bozo beta ba wana moi 100,000 muto cha bi mo ko na 100,000 donc muto lo beta ko ko luka peno mi 4 mi ko cha 3-4 buts a même des encourager ils ont pesa moi Congo moi elengi ba fanatique elengi mais o ezali na cadre ya ba to na passi tout ça na bokono ata mutuni na ngo bona ebite so mutapesi mikolo bato bele ba pesa donc quand on commence à pesa au monde ba pesa penda ba sunga pe na ba hôpitaux na ba nini na ba famille na ba homme de veillard Moïse au sala lelo na so Moïse au sala mais aloba qui a pesa mot d'autre ba action na au sala et les kana médiaté et puis ça ordre mot d'autre na et sans volonté na tout forcer nini mais obiso to sala dynamique à tout président membre c'est-à-dire que Jackie, Simon, Mikoko, Cédric, Jude, Sangani, Papambo, donc Sangani, docteur Patrick, bâtiment 1000 francs, moi 2000 francs moi 500 francs tout ça on va cantiner la mine pour la toute population. Et puis ça action, et puis soutenir ça la visible. Voilà, indépendamment de Moïse Katumbi. Très bien. Merci Aya. Voilà, na kati ya plateau Azaye Bogote, Azape na mwana Congo Focus, mwana Congo Focus mbote nayo. Mbote ndeko ngai John. Bonne santé. Nzamba zo batela tozana na bomo. C'est que yo ndirait oyebi ki après lobby eza sous bomo itende ko Focus. Bombo moi mutu azalaka mokonzi nango azalaka te. Tozali ba locataire to sali la kango en attendant ceux qui me concernent moi lobby awa lelo esuki wana magie ya osala isate. Très bien. Vital Kamerhe a qui invitation à quelque répondre. Est-ce que je m'en a vraiment que non justice a osala musa nango tout ba ministre il y a INC il y a conseiller il y a présidence il y a parti politique INC ba ko influencer justice malobonga mona ndeko John na banza mutuna wana otuni nalingaka kosala o babengaka supputation te po nazali pe prophète te ngai nazali analyste pona akota na processus a réunisaka ba élément azaka na posa ba données science o biso to yekoli eza rigoureuse ba lubarango ezali science ezali na ba norme pour que okoma na résultat mais oyo soki ozali na ba données te obandi kolokota masolo ya balabala to makanisi na yo to makanisi ya batu okoki kopesa biyano oyo ezanga tina lokola ba invité ye ezali invitation lokola ngai nazali un citoyen tant nazali koloba un citoyen c'est-à-dire que je suis différent des individus pour la démocratie avant okoma utile na société il faut cesser d'être un individu okoma citoyen comme je suis un citoyen nazo monango exercice moko simple qu'on n'a pas même besoin de commenter là-dessus, de faire des démonstrations. Il y a ba force, il y a kobengi sabato batonda, makelele bipai na bipai. C'est une invitation. Mobeko et Lobi Bongo, nous sommes dans une république et nous voulons être dedans. C'est-à-dire que moto aleki moninga liboso ya mibeko azalite moto nyonso oyo esengeli justice eyoka ye ebongi akende
motuna etunaima ye apesa biyano soki azali na mbeba te batiki ye soki balingaki bazwa information apesi information mais soki azali na mbeba bakangani ye mpo na ngai na banza ezali exercice moko simple na bamboka nyonso oyo babengi ba république démocratique pratique wana ezali eloko moko ya simple ezokosenga nungu te ekosenga spectacle te ekosenga pete ke média evandela yango population evandela yango ekoma lokola actualité moko ya kosakana te naza ko comprendre parce que tolobaka ke tozali na démocratie mais biloko ya boye nde ezali kolakisa ke réellement tozali nanu état démocratique te tozali kokamwa ndenge nini babengisi vital toza komona ngo extraordinaire toza komona ngo impossible toza komona ngo kezalaka te justice akokoka kosala justice akosala te bako influence tout ça nous nous posons ces questions là parce que nous ne sommes pas dans une démocratie et nous ne sommes pas aussi des démocrates. Très bien. Est-ce que le moment est bien posé pour donc Bengisa Ndeko Vital Kamerhe pendant que Batunion surtout Bazogo Bazala qui dit ba ya coronavirus? Est-ce que le moment est bien posé mon akobo focus? Institution justice ezali ya kokangamate pona tina coronavirus. Coronavirus eye ko paralyser fonctionnement ya ba institution te. Ba institution oyo eza paralysé toyebi yango mais ba institution oyo ezali kokende kosalaka mosala pona continuation ya administration ya l'état ya gestion ya l'état eza kosala mosala nango normalement. Regarde, par le fait de l'ignorance d'être des individus pendant que tous allons na corona, mais il y en a de ceux qui risquent d'aller faire de foule pour accompagner une personne majeure qu'on a invitée. Vital Kamerhe n'a même pas besoin de son secrétaire, même pas ses partisans. Il n'en a pas besoin. Même pas les avocats. C'est une invitation. Ça ne concerne même pas INC. Ça ne concerne personne d'autre. Même pas ses enfants. Akeika na malembe, azongi pe na malembe. Lors, dès lors ozokomona Angouma, tantôt batumususu batondi po bafingaye, batumususu batondi po bakumisaye. C'est la preuve à suffisance que ba parti politique ya Congo ezali ba parti politique te. Ils n'enseignent rien à ces militants là qui les approchent. Ba linga kabaza la ba ignorant bongo po ba profitaka gain de cause na ba occasion ya boye ya manipulation parce que un citoyen qui a été éduqué, formé, préparé, civisme et kotaye na makila, il ne peut pas cautionner kokende kolanda mutu oyo basali ye invitation oyo yebi mutu na makolo na yango te na kati na mboka ya démocratie. C'est parce que c'est de l'IDPS, ceux qui sont contre Kamerhe, qui vont faire le fou là-bas, bako bosa na ke corona ezali, bako kende ko tonda wana, bako zwa maladi, bako kufa, Vital ako kende ko assister bangote, ako mona bangote, ako yeba pe bangote, mais bazali ko zwa risque wana inutilement pendant que batunyoso bazali ko lengela mibeko oyo ya distanciation sociale, bango bako ya ko tonda wana. Mais or que ceux qui bateau ya INC bazalaki na matei malamu bateya bango distanciation na période oyo ya corona balingaki bayate ceux qui bayiteyaki bango que c'est possible dans une république n'importe qui soit invité à la justice balingaki bakendete même bato ya IDPS. Mais c'est tout simplement parce que ils aiment bien entretenir batuwana na état ya ba individu balinga ko transformer bango te ba comme ba citoyen pour ba ba droit na bango na ba devoir na bango. Alors voilà, ça fait la fête. Très bien. Pour les uns et pour les autres. Voilà, moi Congo Jakindala. Je pense que non tant moi Congo Kamerhe invitation koyela qui trouble les aïe makasi surtout dans bateau bazwa qui bazala ba charge à l'état pour na diriger l'état tout monde na ba conseiller au bazaki pro INC bango tout basali ba signature ba tombo qui donc ezaki terrible. Est-ce que tu recoloba que non lelo na kati ya mboka na biso
ministre, député, sénateur, travaillera plus pour l'intérêt à parti politique, à l'autorité morale, travaillera pour l'intérêt de la République Mobimba. Malobonga muna. Nakanisi nakoloba ndolenge ndeko nanga à lobby, en tout cas tu la logique moko, mais s'appelle na style na pédagogique, il y a côté à la parti politique rôle na monga ezanini, ba preuve, ma démonstration tout le monde lelo oyo mon appelle non population congolaise, ba militaire ba parti politique ebele baza manipulable, ba ko sarana mo lokola ba na copie, eza normal ti. Na mboka oyo eza na biloko oyo esengeli toyeba. Ndeko Kamere, ndeko John ba inviter ndeko Kamere, ba inviter ye. Ba PC invitation. Kuna na parquet général ya Matete, asa ko kende ko sambate. Nete so bato ba ko yembela ye ko betela maboko bazo sosola. Juge naturel ya Kamere ezali cour de cassation. Pour nini? Pour Kamere azali directeur de cabinet à chef de l'État. Donc azali ye moko bomotone ngazawana na lokola za na fonction azana na fonction ya neti vice premier ministre. Soki ko kangaye to ko sambisa ye cour de cassation mutu robenga ye. Mais parquet bengiye po bayoka ye bandeko ANC bo ka malamu. Na bino ndeko IDPS boza na kati ya cash bozo mikotsa mbutu boko betala makofi na butu boko sobela na ma ya moto bino na bino bo ka pe mo soni bo mi pesa mo lokumu biso tozo ka soni na esika na bino. Tu connais ça, tu as na Genève, le club na Nairobi, pour ça les sika moko, bobimisa président na mino ya cash, boyoka na bozala mikolo, bozala ba adulte. Mais bozala makambia soni. Boni bokomi ko fundana. Boni bokomi ko fingana. Soni ezali ya nani? Bo moto na bino UDPS, bo parti politique monene pe ya lokumu. UNC, bo parti politique monene pe ya lokumu. Bozali wapi? Bo moto na bino ezali wapi? Valeur na bio ezali lelo wapi. Ndeko Vital Kamere, directeur de cabinet chef de l'État, azali na titre na boss na terme mango azana makoki to azana bokonzi loko la vice premier ministre. Ceux qui sont bisaye ezali cour de cassation to ko bisaye. Cour de cassation est invité na muti. To est convoqué yeti. Et puis na bokana ba eza invitation. Boyo kamalam. Ba bengi pour makambo etali 100 jours. Le lengeni ni makambo ya 100 jours ya projet ya mwana ya tata mokonzi kolo et salemeli. Ye azali lokola directeur de cabinet. Na projet à 100 jours wana. Bino mo bande wa yene se bo reconnaître que azali ki manager na yango. Sous bénédiction ya tata mokonzi kolo. Donc moto azali ko pesa ko sala ordonnancement. Na za sûr ya misolo ezali ye. Pour être eloko wana gouvernement na salema kité. De John. Donc ya motu ezali awa ezali nini? Batu bakangaki bakanga ba magistrat no babengi wana bango bakangaki mokonzi ya OVD kaka bango bakangaki mokonzi ya Samibo kaka bango bakangi mokonzi ya Safricas bakangi déjà ya banque Rabank sikoyo wanes bakangi parce que bazali la juge naturel la bango bon comme ndeko Kamera azali manager ya makambo oyo ezimbaki misolo bandeko nyonso bazali bakota makala ndeko John bandeko bakota makala lelo ndeko Kamere babengi sie kaka yaka nanu biso tokangi batata oyo nando tosambisi bango te mais tomombi na bango na nesika malili po toyoka bango mais yango toyoki bango déjà yo yaka nanu pesa biso pe lolenge nini makambo otambisaki yango bo manager très bien sikoyo bino bandeko ya INC bosala yango réunion ya ndenge nini siko bino militaire ya INC bokende na parquet kosala mobu na akele na ndenge nini déjà la minute confrontation est entre les deux militants il y a Kati il y a plateforme l'UDPS puis INC kofingana na kati wana eza ba ibisa kokabola bango te image sec ya ngwana kokabola bango te confrontation ezali entre les militaires ya cash point le moment de John voilà mais est-ce que trop le bac non ba créer on a plus d'autorité na bango parce que quand un ministre a dit que non pourquoi ba robengisa nani Kamere na parka matete pourquoi est-ce que trop le bac que bango mokonde ba créer tension mona Congo parce que même dans les réseaux sociaux IDPS na INC kofinga neza ya makasi ba bloc belé zoleta voilà yango tozoloba Congo démocratique tozana libabe tozana libakala ya kozwa bakonzi oyo babi mosala na bango penzate c'est-à-dire bazui Jacques Ndala comme monsieur bourgmestre mais bi mosala bourgmestre te bazui ndeko John Batie ministre
Mais habiter Moussala, ministre des animes, c'est les grands problèmes. Les problèmes de conscience, de compétences et d'exécution de la lourde charge de l'État Bapessio. Papa Nangaï. Là où tu peux expliquer pendant plusieurs minutes que caméra et ceux qui vont ressemble, ça va kangaye et c'est qui va konate. Ceux qui vont la cour de cassation et bengier. Pour n'engager juge na bengier lelo. Nego magistrat na bengier. Aïe bengier yokaye. Sur Monique oui, na kanga qui déjà il y a OVD, na kanga déjà Safricas, na kanga déjà il y a banque Rambank. Mais dans bengier de caméra na yokaye. Mais na lokeli dans son monde dit il y a pas dans la carte. Mbalamo a dossier wana atindi yango na cour de cassation. Kuna ne caméra qui de sam. Ah caméra qui sam batte. Yango au monde intimider déjà justice. C'est ça intimider. Non so meki kaka kuna bogoyoka. Bon ça est le côté, ça théâtre. Au monde mboko to mesala maboke mingi. Moni ata au scénario yon sezaka basala yango pour attendre au caméra ibe di misolo. Bako laver kaka. Donc toujours la processus moi pas après bon voilà et si c'est rien passé on sait non bien sur les moutons ainsi to ebi ndenge zalaka to metto ba to maboke to mesana maboke et metteur en scène nango ayebani. Très bien. Voilà, mona Congo focus to go lo ba ke non ce qui les loyo ba kangi mona Congo caméra qui a coupable parce que mini ezali projet il y a 100 jours au batu baïbaï que non en tout cas le co ezala qui urgence moko boye pour la sauver population mais son le lo bakangi to lo bakendo ki Congo ezali mona Congo focus omoni l'état ce n'est pas une nouveauté au monde. L'état c'est déjà quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire que tant baloba république, la république est déjà réfléchie. Ba yebi déjà ndengeni ne fonctionnaka. Ici le plus grand problème c'est que ba autorité na biso ndengende konanga jakia utoloba. Ba yebi ko respecter ba normes, ba principe na ba règle ya gestion ya république de. République ezali différent na ba système ya gouvernance mususu. Dans la république, on parle d'un état moderne. Or que gestion ya état moderne et ali différent na ba gestion mosusu. Ceux qui bosa na kati ya dictature, ceux qui bosa na kati ya royaume, ceux qui bosa na kati ya anarchie, ainsi de suite. On vous dit tout simplement que par le fait que programme wana ya 100 jours, oyo ezalaki esengelaki te et que ndeko comme programme ya présidence, c'est interdit. Ce n'est pas autorisé. Dans la règle de la gestion d'un État moderne, dans une république, là où les gens sont des têtes formées pour la gestion de la République, la présidence n'a pas le pouvoir de prendre l'option de gérer la République en aparté. Non! Administration wana ezana lolenge ya coopérer te na kati ya mboka na biso Congo au vu ya mibeko tozana ngo oyo lobby na biso système politique na biso na mode de gestion. Le fait déjà ba respecta ki principe wana te. Question est là qui simple lokola bango moko balobaki que ba projet wana nyonso oyo bango ba kendaki ko matérialiser na 100 jours. Ce sont des projets où bakuta ki nango na mesa ya gouvernement sortant. Mais ce qui réellement ezalaki ba projet ya gouvernement sortant. Pona nini bango ba komisa ki yango administration ya présidence ba pesi yango kombo pe mosusu. On a la continuité et action. Parce que il faut faire la différence entre la propagande et la gestion de la République. Parce que Barsalaki erreur ya liboso, il y a comme sa gestion de la République, le cola motif ya propagande ya président. On voulait plaire au président de la République que même si le gouvernement n'agit pas, le président doit agir. Et ça émotion wanande mutebomi bango. La règle ne voulait pas ça. Le président, l'instrument par lequel il peut agir en termes de politique publique, c'est le gouvernement. Le gouvernement, pas une administration au sein de la présidence. C'est de la tricherie. C'est de la tricherie. On peut appeler tous les savants du monde. On peut appeler n'importe qui au Congo, venir devant moi ici, il ne sortira pas.
C'est de la tricherie et conséquence, il y a désobéissance, il y a des règles, des principes, des normes déjà établies. La science politique qui est la science de l'administration de l'État est déjà réfléchie. On a déjà trouvé des solutions que ceux qui vont salir boyété et comme à boyer. Donc on a bango ba respecter qui principe T, ba bimisa qui déjà, ba ça qui déjà les bandes et ba règles. Effectivement, ça devait faire couler d'encre. Parce que la science, c'est une vérité et la seule vérité. Si vous négligez la science, vous pratiquez selon votre intention, selon volonté, la science vous rattrape. Et c'est ça, nous sommes dedans. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, na qualité à DIRCAB, il ne devait pas être interpellé pour la gestion de la République. Si le gouvernement qui devait être interpellé, ce Balinga va convoquer ministre à ITPR, ce Balinga va convoquer ministre à travaux publics, ça ne pouvait pas être un directeur de cabinet. C'est qu'il fallait Badadon par démissionner. Non, je te dis que c'est le principe sacro-saint d'une république dans un état moderne, c'est le gouvernement. Très bien. C'est le gouvernement qui est le maître de l'action de politique publique, pas une administration isolée. Le gouvernement qui répond devant le Parlement. Et parce que le contrôle maintenant là sera automatique avec le Parlement qui est le responsable, qui donne le loi, qui crée l'action publique de l'État. Qui contrôle l'action publique de l'exécutif. Mais parce que, imagine-toi, Namito, parlementaire, bazana mosala kosala te. Malamoko est sauté et longue action publique au Evaraki et subir nanu contrôle, il y a des représentants nabiso. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, nous sommes dans une république et que la population, les peuples, bazalaka les peuples étaient, bazalaka le souverain. Ils ne sont pas les peuples, ce sont les souverains qui signifient les autorités primaires. Bakolo pouvoir. Bango batinda bato na bango. Bapona ba iyo oya ya bango bato po bakende ko contrôler motonyo so oya ko simba politique publique. Ce sont des députés. C'est le souverain qui a décidé ainsi. Que motonyo so ko simba mbongo ya l'état pona sala nango eloko moko songolo pakala. Ba député o biso to tindi kuna les souverains a mandaté déjà les gens. Pour dire que ceux qui vont moni mutu a sali mbeba na mbongo bo bengi sa yé na parlement. Yango yo kaka benga ngo palais du peuple. Merci beaucoup. Voilà nini? Voilà. Parce que le souverain est là. C'est lui d'abord. C'est lui le souverain qui doit examiner ces dossiers-là. Et puis après, à l'objet que na moni a yibi, allez, justice, kanyelangayi. Merci beaucoup. Je crois que non, tu épargné le peuple na débat ou ya makambo ya Vital Kamerhe parce que tantôt beta lisola Vital Kamerhe to barango que non na lisola corona belé ya batu bangindi se konginda na konginda INPC ateki macaron lokwa na film tangu hôtel de ville yokipe sangwana yepa ye na tour na ye ateki pe macaron ya roteka bozo teke la banani bozo teke la population eza pauvre wana na zobiso macaron était kami aux enchères moi na Congo Jakindala. Est-ce que tu koloba que non coronavirus est avantagé pe batu mususu mais pe si désavantage na batu mususu moi na Congo Jakindala nako chamwa likamuke na makambo de focus à lobby en tout cas azana capacité pédagogique expliquer en tout cas ayebi koloba likambo nako symbole yango penga na bolam moto ayoki makambo ondeko focus à lobby c'est que même la classe azayo comme malamu te pour biso congolais un mot na comme loba na bi on dirait tout ça na fourmi na mitu na biso. C'est comme si on a des fourmis dans la tête. Est-ce que il faut te vendre à peine tout ça l'émission pour nous le Vital Kamerhe ou Babengia qui nous expliquer mon est-ce que tout ça maintenant est-ce que ça maintenant ngong est-ce que ça maintenant les koyango tozela ceux qui va moniquer solo azali moto oyo à toi qui misalo misolo si qui vanité Babengia na juge la cour de cassation wana ne te vendre trop ça dans le débat sikoyo batwa tika ça débat ça distraction très bien so on a vu sur le bureau là papa mais c'est solo papa John Moka oyo na pena oyo wana Moka oyo Congo démocratique Moka eza na bobola population eza bobola ya kosakana te
mais mboka yango moko na se ya mabele likolo ya mabele na mipepe na bazamba nango eza na bozwi oyo bikolo misala kotala musika lobi mais ngai penda nazala ta na kanya ya molai na benda bozwi one koma ya ngai bokolo oyo ye mokili mombeza na pasi mikakatano bato baza na pasi population za na pasi ya mikakatano bondi bokomi koteka makaro bo makaro eza ya nini mokonzi ya gouverneur via alobi tozaka na basanza zomi na mine oyo moto okota te akoma na gombe te na kamo na moni bato na hôtel de ville meke bakoluka bakozwa makaro bosusa makaro ya nini balobi 14 jours mutu abima na gombe te mutu akota te boyo ngo kota na gombe ko kosala nini boyo ngo bima na gombe po kende wapi même idée ko tsala makaro e yake no wapi te idée ko tsala makaro ujwa to lo malamu ngai na yo to sala na gombe to za neti non de ko foka na boutique na gombe yo za na comptoir na diamant ngala za munganga bon peut-être za na gombe très bien de ko foka na boutique aka ngala boutique na 14 jours kende te agesani soki to apena ndeko musu par exemple Jean avant na gombe ye akobima te asa na besoin makarote afanda kaka na gombe abima te yo oza munganga osala na gombe ok comme ça 14 jours mulamata ya bongisi le sika ya kolala na kofanda na hôpital wana pendant 14 jours lokola ngai nazala na comptoir na nga na ville na gombe nazongi ndako na kovanda kuna na gombe te yango nde confinement bandeko na ngai makaro ezalaki na motuya te ndeko foka nebiso ozoyoka mabona oloba oyo papa soki ovanda na gombe kobima te fanda na gombe mpo baboli na gombe malade ezali bokono ezali donc okobima te oza na besoin makaro te soki ozali monganga to osalaka na société ya télécommunication to osala na régie des autres na snel fanda kuna na gombe kasi sala mosala na yo tango l'état azoteka macaron c'est-à-dire anyabisa bango ke bo se dépasser c'est l'état moto azopousse bango faute ya petit peuple eza wapi te yana lobi ke non tozali na émission non tu le ba awa tout à l'heure ki na bandi émission na lobi na yo atana ba TV awa mona moto alati costume cravate asi micro comme ça la vision télévision maïba tene basala ya moto très bien tombe nga moto so chroniqueur les malades beaucoup kono kongo zobela yango wana ya moto nyos mwana oboti mwana na yo a du diplôme a kokisi 20 ans 19 ans a côté na nikini a ça la médecine obenye docteur Patrick docteur yaranan oboti mwana na yo kokisi 19 ans a du diplôme otine na ista na ça na préparatoire obenye déjà ingénieur to ça na problème mboka o gouverneur na biso azui mokano ya bien mais ayebi ko ça la yango te journaliste aux journalistes basali confinement na gombe pour na bokono ezo batute yo mo ke ni gombe ko sala ni na gombe muto ozala te mit que golekate actualité ça na gombe te actualité que la cité koto policier la tcheyo wana kengela ozama na besoin ko na gombe te tellement ka télémission wana muto ko teta bimate on va faire la sécurité kuna ba service à gardiennage bo pèsement bilo a pendant 14 jours so ba za sac ya loso so ba za mangulu so ki makala so ki shoba ba lamba wana kaka yango ne confinement oyo zo sema mboka oyo eza pe na théâtre na bonzoba on a trop d'amateurisme tokolonga coronavirus la procédure toujours kende parce que image moko échappé là il fallait na pesa on a régie au sentir vraiment machine oyo bazo ko pomper la ngokisi na éviter so les ya bangungi ce qui a ndenge ni nozo sentir vraiment que le roi machine na fuku ezo bimisa est-ce que tokolonga vraiment coronavirus aussi réellement coronavirus amoza na kati ya mboka Congo coronavirus ezali si réellement te coronavirus ezali siko tokolonga yango ndeko jaki na luka pe mucho ya oyebisanga coronavirus ezali ce coronavirus eza pesanga la précision avant tout aux journalistes au pesanga kombo ya moto komi na vandaka na veni na ba voisin na bango pour ba confirmer réellement pour ba bazo douter dans ma case mais avant yango to na nanu élément ya moi na Italie ndenge nini coronavirus ezo beta kuna na Italie bongo tozonga to continuer quelques minutes Gilles Sanga. Voilà, mon Congo Jacquina là tout que coronavirus ezali
yo monaki mutu abelaki coronavirus to monaki mutu akufa na coronavirus soko monaki na investigation na yo yebisa biso place ezovanda parce que les peuples par téléphone efungwamaka pour population a confirmé réellement que maladie wana ezali toke nalingaki nabeta nano sete na likambo oyo toza koleka na télévision tozali ba responsable tozali na oyo na soko yambi monganga oyebisa eza na terme mo bango lobaka na déontologie na bango le secret médical soki mutu aza kobela bokono bakoki exposer ete ebongo zela na sili ya bango eza on pas moi c'est comme si zela na sili ya motu te pour coronavirus ezo pona opposition na majorité ezo pona yango te ndeko bato ebele bakufi to ebango ministre oyo Akasia oyo ministre ya économie asa na coronavirus oloki ba patanga no mutuko boyene ministre ya économie oyo abiso ministre ya économie ministre national ya économie mama Akasia azali na maladie wana ndeko na ye propre oyo azalaki directeur de cabinet adjoint na ye na bosani kombo na ye azo vanda soki na GBA pour le qui adresse kombo na ye kimi akenda pe concert afali asali be vidéo bon toza na concert afali sikoyo ndenge za boye bon akufa azana sia mabele ndeko bokono akufa comment la quoi ndeko bokono frappé car au ministre de l'économie et membre famille est-ce que la cité na la nto ke va na cité soki balade wane na Italie zo boma bongo soki zaki na cité ndenge gouverneur a créé qui scandale na ya 4 jours ba kenda rapide kosomba ba provision kolingate mutu na cité azo malade wana lelo kolingate na voisin na yo azo boko na lelo ndo so boy John kondimate ndeko na yo kolingate Jackie azo boko kolingate ndeko focus azo boko wana kolingate bokono na ezali koloko komona kimona mesote ezali peza ndako na za tobele na lobby nga na bela ki bokono na janvier a na décembre janvier na bokono ezali nga na bela yango o bana ozo kosolo bina oki bina penekei fièvre ezoma mbala liboso bana na bela la vie na ngai na koki kokuma mutu katela ki l'hôpital ba kumbanga na voisin aketika na hôpital tobeli yango déjà mpepe yaki ezongeli biso obenga ye muyembe sikoyo ya motuya ezali ya motuya ezali que na niveau ya communication toza ko communiquer mabe yo mona ngana yesa bande wana bandeko bokono o ya liboso eza bokono ya sonité John Boy eza bokono ya sonité ke oki fièvre obimbangeli pour elo monsieur so boma bokono maladie mususu pe eza psychologique eza na mutu 80% ya bokono e boma bato eza na 4 mitu na biso psychologiquement ce qui affecte la moto au kufa donc eza bokono ya sonité ya liboso ya mibale eza bokono ezo boma bomara babatute eza bokono ezo boma bomara batute pona nini po bango ba médecin balobi 90% ya bato bazu yango babiki 90% bato bazana babiki bato bazo kufa eza bato bazana ba bokono mususu neti diabète si on a diabète na yo obeli coronavirus on a liwa ya pene bato mususu bazali na sida bato mususu ezali o bazali bazobela asthme donc malade nyonso ya pema ozana ngo soki bo coronavirus ozokende yango esengi na yo to mibatela otuni maso tolonga yango oui tolonga yango biso nyonso ngai na yo John ngai Jackie na John tolonga ngai na ndeko focus tolonga ngai na ndeko tolonga yango na ndenge nini tukolonga yango biso moso tempese discipline ya koyeba te esengeli kosokola maboko kokosola na maboko kotia inti na lipeka boye kotika kosola maboko kosimba na elongi na maboko kosimba miso na zolo na monoko te kofanda na ndako soki ozali eloko ya motu ya kobimela te fanda na ndako mpona jala si seza ya motu ya mpona nini po ete bokono wana yango ezotambola te bisa bato nde totambusa yango donc ni la zone na yango na yena ngwa biso so tozu yango ko bosana wala bana ko bunga kututi alors soki yoki nzoto moto ndeko na ngai yoki nzoto moto yoki a fièvre ko ima te ko yoka personnalité ko mitungisa te benga monganga yebisa monganga papa yakana nu awa nazomona santé na ngai za malamu te tango monganga koya akoya asi ya mibombi ba ko pesa ope biloko ata na ndako mibomba nanu zala na chambre moko nanu ko bima nanu te olati masque parce que masque ezali masque ya mokili mobimela tate bazo communiquer mabe
masque ezali kaka moto aza na bokono na la tango na bato baza baminganga o bato ko sonya bato baza na bokono pona nini pour ceux qui trouvent que masque yo kanga bien bato baza na bokono ba kozanga masque ko lata na bato baza bazo ba aide sonya baza na masque ko lata na ndenge nini tous en akisa kisasa tous en plus de 10 millions d'habitants masque ceux qui trouvent ngai na to plateau to bisa ta plateau to ta masque émission ça combien de minutes toi émission 1 heure mais masque il faut t'avoir pendant 3 heures. Si on gagne par jour, tu as le masque. Si tout le monde doit porter le masque et à chaque 3 heures, vous jetez le masque. Donc, les personnels soignants, tu comme la guerre, il y a un masque dans le boca. Il y a un lobby, tu vas dans la mandako, tu as un masque, tu as un masque. Si on a soupçon pour battre les nzinga, on a un masque. Si on a un masque, tu as un masque, on a un masque. Voilà. Donc, si tu as un masque, on a un masque. Si tu as un gouverneur, na gouvernement ba be makambo na ndenge riposte ya kiana ni yandeko na ni muye mesoma to kolonga yango te to kolonga yango biso moko so to mi pesi discipline to bi que ekima et kokima na comportement na biso. Merci beaucoup ndeko focus to keno rapidement c'est pour la première fois na kati ya Congo depuis Congo banda oka ba konzi mboka baza mobiliser pour la souci la population pour mi batela pour la coronavirus et ko sala pour la coronavirus balobi awa ba confiner Gombe bana Gombe dege bakoti ngalema dege bakimi bakemba nzalema dege bakimi kaka bakomino bango bando finga wana nde baye ebele est-ce que eloko ezokende pona intérêt ya population est-ce que batu baroyi kokima yango mwite na CCC wana bawo confiner batu babisi bango alelio telema place wana to mekayo nanu tonga ya anti-corona batubiye bomonika mutu akomosa loko ya mbwa est-ce que tokokoloba te ke non l'état oyo efaka combattre nzala koka kokombattre yango te insécurité akoka te l'état oyo efaka longola biso bosoto tozomona na miso akoka te ebo bosoto ya kati ya nzoto coronavirus ne bozala na susi nango malobonga muna omona Congo focus tokei bon omoni elekeli yo non elekeli ngate ezali constamment ko oyo sadi mais na ko luka moke to kende kopesa yango biyano na ndenge longo bani l'état en réalité tina basala l'état azala ezali po ete na liboke esika bato bavandi bato nyonso te bakoki kokamba atako na démocratie atako république ezalaka bien ya moto moko te to ya groupe moko ezalaka eloko na biso nyonso bapesa biso mécanisme ya élection pour que lokola biso nyonso tozali na eloko na biso babengi république mais pona kokamba biso nyonso tokokonde kokamba te to pona ba oya biso to pesa bango nkita to pesa bango pouvoir po bango nde bakamba na intérêt na biso nyonso donc ba oyo bakendaka kokamba kuna soki tosali élection ezalaka en réalité une partie du souverain qui se détache pour aller maintenant gérer na intérêt na biso nyonso. Très bien. Donc par rapport ya principe wana bakonzi bazali na mosala mosusu ya kosala te soki kaka ko répondre na ba besoin ya ba souverain oyo batindi bango po bakende kosala. Alors tango likama mbeba eye babengi yango coronavirus bon bino to tindaki bino kuna mosolo na biso bino bato bokengelaka makambo nyonso bino bato bosimbaka biso sikoyo tokomi na bitumba na maladi banani bakoya kosunga biso po ete tobundisa maladi wana elingi eboma souverain bino bato boyali na nkita bino bato boyali na makoki il faut betambela bosangana bose mobiliser pour que to éradiquer ennemi parce que bakonzi wana en dehors ya zala mokonzi azali na libota na ye na kati na population donc akoki kondima pete atikala kaka ye moko mokonzi population nyonso oyo bandeko ne pe bana kati basila donc yango moni mobilisation ezali tous azimuts parce que ezako pona pete kaka babola ezako kende pe tina bakonzi. Très bien. Donc idée za bien mais procédure mon Congo toke na malembe l'état tia oyoka suscité oyoka muta détourné 15 millions ayoka suscité muta a détourné 30 millions
ayoki mawati mais lelo pona coronavirus to comme mona bazoloba bazoke ukanga mutu nanko kobima gombete yakawa to landelo est-ce que tant bakitisaka bato ba service en bato mangwele po batu babana to tia au mona place bato bakimate est-ce que to ko pesa population so qui ma raison to ko pesa l'état raison te population azo qui ma raison te parce que maladie ya population ya mutu moko ezali maladie ya bato ebele soki moto moko abeli et que yo na ngai tosali vigilance te ya ko isoler mutu wana ko chaye hors d'état de nuire la société yende mutu akoma lilala oyo ko bebisa malala nyonso vigilance wana na moto oyo aza kobela ata ye aza na volonté te mais biso ba oyo totikali il faut tozala vigilant contre ye parce que na kati na ye monguna na biso nyonso azali toza ko bundisa ndeko na biso te mais toza ko bundisa monguna oyo aza na kati na ye donc litu wana oyo toza kosala ezali tango yo o prévenir que maladie eboma moninga na yo te en réalité ozali kote protéger yo moko automatiquement parce que tango moninga na yo oyo aza nzinga na yo azwi maladie wana ekozwa pe yo te donc lit ezali lit ya ngai lit na yo nde yango nde lit ya intérêt ya biso nyonso mais problème na ngai ezali tokende na principe ya confinement na si na yebisa kabino na yebisa bakonzi na loba moto oya koki kotia tembe aya na micro to esika songolo pakala to débattre yango. Le Congo, la République démocratique du Congo n'a pas de possibilité pour faire ce qu'on appelle confinement. Bazali na lolengete, bazali na makokite. Parce que confinement ezali nini? Confinement ezali mécanisme oyo bazwaka pona kovandisa bato na bandako na bango. Ezali accompagné na deux options. Option ya liboso ezali contrainte, ba contraindre yo. Option ya mibale ezali option ya prise en charge na yo. Quand on te contraint na confinement, il faut bazwa charge na yo. Pourquoi? Parce que pendant que mutu aza confiné, bo faire perdre ye ba liberté na ye, na ba droit na ye ebele. Na ya survie. Parce que quand vous le confinez pour que à vivre contre corona, vous risquez de l'exposer pour na akufa, pour na nzala par exemple. D'où il faut contrepartie ezala. Pour na l'état oyo confinement oyo salemi na Gombe. Ya liboso. C'est au bien confinement, mais attends, je vais t'expliquer. Confinement ezali lolenge mibale. Confinement mususu ezali volontaire, confinement mususu ezali contrainte. Yeba yango ke Gombe na biso wana soki ekoti na confinement, ya liboso critère ya liboso parce que ezali parmi ba rayon oyo vi contexte ya mboka na biso et koki ko répondre na critère ya confinement. Pourquoi? Parce que les habitants de Gombe, ce sont des nantis. Parce que les habitants de Gombe, ils ont des moyens. Ceux qui basent contrainte ya revendre nandaku, bako s'auto-financer pour que ba vendre nandaku avec une ration de 14 jours. Même si l'État ne joue pas ce rôle-là de l'État-providence pour eux, parce que quand on fait la politique à confinement, il faut l'État Azala, l'État gendarme et l'État-providence. Donc, ils ont une mesure moko, il y a contrainte, il y a prise en charge. Alors, si il y a bateau ya Gombe, bateau ya GB, bateau ya Bovan, bateau ya ma campagne, ces gens-là, pour Nabango, volontairement, ils peuvent accepter d'aller dans le confinement. Parce qu'ils ont le moyen. Mais le reste, ils n'ont pas le moyen. Ils ne peuvent pas accepter. Ce que l'État a ligné à obliger Bango, il faut acheter la Bango ba moyen, il y a prise en charge. Or que dans le contexte na biso, ce qui ok, na mesure où on a besoin na Gombe. Bon, Monique, il n'y a pas de rébellion. Besoin mesure, bateau à Gombe, c'est déjà souhaité. Parce que déjà dans la logique, il y a confinement volontaire. Merci beaucoup. Ils ont accepté. Mais ce qui est nango, na masina, au sali confinement, et que bozu bateau ya masina en charge 14 jours, rébellion et kokota, vous allez enregistrer des morts ou bien les pillages. Voilà.
Mona Congo Jakindala Maluba Ungambo Nayo Hollandi population et puis vaccin il y a contre coronavirus population bazolo bela makasi muyembe alobele la kanga zo tout exemple a même na loboko na ye batubi yango tonga après à revenir sous parce que batu ba marcha quitté mais batu ba like ça qui a force dans les réseaux sociaux est-ce que tonga wana eza malamu ba congolais batu yango toza malamu tuki omoni toza batu benga rabiso ba leader d'opinion moni de quoi alobi telaza va faut tika ça chacun nakina la za 20 na ndenge nini akobenga so expliquer ko kata été mutu so za chacun moni chacun la za aventurier kwa yibaki boy kwa salaki boy uyo kana no mutu dikanise za ntamu super nga sunga ngai na mbiba mona za ina yango ndeko balobi vaccin ya coronavirus ebimi papa Muyembe papa ministre de la santé tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi na banda maladie ebimi euti na Chine esika bakufi motango na motango toi na Italie oh bato par jour 1000 personnes toi na France toi na Grande-Bretagne oh to bengara awa Angleterre premier ministre na bango aza siko na l'hôpital ko la maladie wana pona nini bakoyi ko vacciner bato wana kuna te pona nini bango kuna na France na Italie na États-Unis le pays le plus contaminé dans la vaccin qu'on a été. Ah, Wakaka. Mais si quand on a moins de 200 personnes, moins de 20 personnes, bah, Kofi. Papa. Les Cambonini, oh, bon, mais la vie. Parce qu'il va prévenir Bino, Pobozo, va prévenir, bateau, va se faire belé nan. Va prévenir, bateau, va se faire belé nan. Ndeko, vaccin, on a awa, pona nga, nabi pona nga, Jackie. En tout cas, ngai moko, na bao yanga nyonso, motumo utazo yango. Papa na malamu babani na famille tata mokonzi ekolo ba pesi famille mobimba ba famille premier ministre famille président assemblée nationale na ba député na biso nyonso ba kena président sénat na famille na ba sénateur nyonso ba gouverneur nyonso ba vaccin na ba famille na bango mais au moins c'est ce qui est fait secondaire hier tu risques de perdre ba autorité nyonso mona Congo Jakindala papa au lieu de perdre na biso ba population tout ça c'est effet secondaire autour de malamu donc ba pesi vaccin to bi que effet secondaire ya roboma bantu donc biso to kufa bango batikala bango ne basumi basigné mikanda bango ne basumi solo bango baba dans na bango baba en tout cas franchement les candidat vaccins ça bien en tout cas to komisimino boza ba kanisi malam mais baba dans na famille tata mokonzi ekolo nyonso boza pe tata mokonzi ekolo ya kala la famille na ya ba pesimino ba vaccin ba koti na sénat ba koti na assemblée nationale gouvernement na ba assemblée provinciale nyonso na gouvernement provincial nyonso boza la ndenge wana très bien voilà bon Congo focus biso to zomote. Très bien. Moi, la Congo Focus, tout le monde en affaire. Bateau bakantia lokola ke non Afrique ne ba kufa kala ba maladie les loyo bamboka ba mikilia poto ba ko kufa na ba maladie koleka kutu na biso les loto ba ke non ba maladie soke bande banda liboso la ba manzalemba na ba selemba ou banjili ba bumbu mais les loto monique ne ko banda likolo kuna oh non ministre azate oh kuna zate et c'est tout le balelo que monde est changé et que mokonzi oyazali nzambe azui part ya petit peuple abandonné siko ba grand peuple moi la Congo Focus nga siko na linga te bengara souverain les petits peuples na pekisaka yo likambo wana na démocratie ba oyo benga petit peuple bango nde souverain bango nde le roi premier souverain elingi loba le roi premier mukolo ya pouvoir aza petit peuple te mutu kwa le ba petit peuple autorité ba comme ça ba petit parce que ba autorité wana ya liboso un ba yebite ya mibale ba sala kango nanko po ba souverain ba yeba te ke bango ba kolo bokonzi parce que ceux qui ba meki ko yeba ba ko koma na comportement moko différent vis-à-vis ya bokonzi et puis vis-à-vis ya bango yango bango balingaka ba sommet bango ba matraquer mituna bango ba yebake bango baza ba petit peuple mais yo molobeli na bango yo ko continuer ko sala jeu wana ya ba politique te ba politique il faut ba yebake c'est le peuple qui est le souverain mukolo pouvoir c'est lui le premier roi donc il faut bossa na likambo wana yami balé il faut comprendre que lelo soki likambo ya vaccin comme problème c'est parce que l'expérience nous a renseigné. Quelle expérience? La mauvaise. Il y a Euti Wapi.
l'histoire nous renseigne que lelo soki sida et comme sida ezali suite ya expérimentation ya vaccin oyo bamindele balingaki bameka na nzoto ya bato et puis bato yango baponaki ba oyo ya Afrique notamment ba Congolais expérience wana lelo mokili mobimbeza kobela balingi kokota susu na ba laboratoire balobi yango c'était une communication officielle ya ba intellectuel balobi nous allons essayer c'est-à-dire expérimenter meka vaccin oyo voilà ko la soki ko simba comme c'est simba te mais to mekelango wapi to kende ko mekelango na Afrique. C'est ça qui révolte l'Africain. Langage wana voilà sikoyo problème ya kanda ezali wapi communication le col ezalaki médiatisé. C'était une façon ya kofinga africain qui azali kobai azali élément moko ya komekela kabiloko oyo bamindele bakozwa soki ezala malamu soki ezama be ba africain de batu bakosila. Pourquoi? Parce que aujourd'hui l'Occident est en panne de vitesse. Pourquoi? Bazali komona démographie galopante oyo ya Afrique ezali komata ba projection ezali ke na 2050 ba africain bakokoma na monde na montango ya 2,500,000 personnes. Donc tokoleka kutu na Chine. Alors bamindele Amerika wana nyonso population na bango eza 500 millions. France wana Europe wana nyonso zomona bazali 333 millions. Mais biso tozali lelo tozali 1,200,000,000. Donc projection ezali que capacité ya ba africain ya multiplication ezali kotinda bango lobi bazala bango nde bato bazala bato ya koleka ebele soki toleki ebele na monde. Donc tokokoma na configuration oyo bazalaki na difficulté ya main d'œuvre bazalaki obligé bakende na Chine pour bazwa main d'œuvre. Donc configuration na ekozonga lisusu Occident ekotika ya suna eloko te bakoya awa na Afrique. Or tango bango bakoluka baya na Afrique bana na biso o bazoyekola lelo na poto baza kozwa bwanya bakozala déjà s'installer en Afrique. Donc Occident yozasuna le côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que nombre wana et bakisama. C'est alors que bazali koluka ba mayele nini. Mais malheureusement nzamba confondre bango balobi yango publiquement. Merci. Africain ayoki alobi soki bino mayele na bino ezali pour que boya ko mekapa na biso bobo mabiso biso pe tokozwa yango te. Mais malheureusement oyebi yango bien bakonzi na biso parfois bazalaka obéissant na système oyo monde et gouvernement biso benga yango capitaliste. Les intérêts d'abord. Donc batali intérêt à mosolo oyo kokota na poche ya ba citoyenneté oyo kokota na poche na bango moko bandi make to sala ba candidat entre temps na lingana sur le kamuke. Ndeko John, il y a une distraction. Coronavirus jusque là pendant 2 mois et bomi 20 personnes. Mais je vous renseigne que pendant 2 mois oyo coronavirus et bomi 20 personnes yeba yango ke na Congo na 2 mois oyo batu bakufi na maladie o mususu nyonso c'est plus de 1000 personnes. Comment l'État na biso azokende kozwa ba engagement pour na trouver solution ya batu 20 bakufi pendant 2 mois atika koluka solution pour na 1000 personnes au bakufi pendant 2 mois. Notre problème ce n'est pas le problème de la France, ce n'est pas le problème des États-Unis. Nous avons nos problèmes à nous. Nous devons nous adapter à des solutions qui sont des solutions africaines. Est-ce que bakondina biso marambo yozo baba yebiki? Non, exact distraction. Bamindele soki balingi basalisa biso pour 1000 personnes au bakufa dans 2 mois bakufa raté. Baya ko sala biso distraction ya 20 personnes bakufa dans 2 mois. Merci beaucoup. Mona Chakindala et uzala pe dernier monayo. Est-ce que vous connaissez biso cause ya coronavirus wana? Cause na ngoza nini? Nenge bandaki. Banani ba créer que coronavirus ezala. Et ce que ça batona ba créer. Pourquoi tozaka ka nyonso tozo le téléphone tozo benga ba accidentaux. Malobonga mona. Coronavirus, c'est là scientifique, basali études, les animaux malades routine nyama autour bengi babenga comme pangolin et routine nyama wana
mondele omoni na ba expérience na mondele so vandi tellement ka sali atondi boy le minde ko focus ça c'est à dire que biso tous on a un problème na biso moni na 2 mois au coronavirus a mis moins de 20 personnes mais mikolonyo so ana maye mo baza ko kufa mikolonyo ba ko kufa na nzala ba ko kufa za misala te ba ko kufa na cas d'insécurité biso tous on a un problème na biso mondele a commis maladie grave na niveau na ye est-ce que ça urgence pour na biso est-ce que coronavirus c'est urgence pour les kanzala est-ce que coronavirus c'est urgence pour le cas pauvreté tout dans le loa donc nous avons nos urgences la France la Belgique l'Europe les États-Unis l'Inde ils ont leurs urgences qu'ils s'occupent de leurs urgences que leur peur au fait bon on va que mal ndenge za awa ceux qui tikali awa et gozonge na bango c'est ça leur peur. Donc, on veut créer des barrières nous empêchant de nous occuper de nos urgences pour s'occuper de la urgence na bango. Je pense que les Congolais, il faut faire réfléchir bien. Et ça, dans le pays d'Afrique, on a un mon côté. Bicho comme on est de publicité. Bon, là, le top Congo, on a Tongo, 500, papa. Combien de gens ont les sida tout le jour? Batuboni chaque jour, on a un nzala. Batuboni bazanga aspirine, na maman et moi. Batuboni bazanga na mboka, oyo bazangi n'habitants dans le tozan na ba urgence na biso. Monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre, monsieur le président des institutions parlementaires, le Congo démocratique a ses urgences. S'il vous plaît, évitez-nous ces distractions. Le coronavirus, c'est vrai, c'est une maladie, mais qui nous tue par tout le monde, il faut faire très attention. Ce n'est pas une maladie qui tue dès que vous l'avez. Non, 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 non. Vous nous amenez dans une psychose inconsciente. Merci beaucoup. Donc, merci ça. On dirait beaucoup de distraction, opposition, toujours sentir bien le roman. Quand on dit la COP, on peut vous aller, vous allez là, soutien, il y a un bon kata, au côté du bois, au côté du bois. On dirait toujours sentir. John, opposition, et ça la mine. L'État, l'opposition, j'ai réglé l'autre. Est-ce que vous avez dit que mon yo somara tem, au somara primus, au somara skol, au somara coca fanta, na katia coca, na katia soukali, na katia libanga sur le lèvre, on a TV dans la carte. Est-ce que bon, baloba kongo la futa taxe te papa, to futa taxe ni colonions, courant au futa kara ou na mai. Kuto ata taxi aux autres ou, tu tombi taxi na sombe essence na pompe, taxe c'est dans la carte. Bon on a rien cher. L'éclairage public. Mais c'est ça. Télévision total on comment on sur les dépenses. Au futa non micronions. Au foot, papa, Mboka Oyo, Ezana Bozumo Koko, il faut imaginer. Bas à la sérieux, va mobiliser mes moyens pour n'abattre Congolais, mais ici Kanaï. N'a aussi sans Romaboy. Batata Baba Bandeko. Beaucoup de coronavirus, il y a solo Ezali. Mais Ezali, beaucoup de sonité. Bissomo Européen na Congo démocratique. Tous en a testé dans le côté. N'a pas su information. On a des fièvres, battre la température. Papa, ils ont testé. Non, c'est vrai. Pour votre aller avant qu'on ait un supermarché, c'est important. Vous avez la fièvre. Comment dit message est moto à moi? Papa, il y a des gens qui ont un côté. Ils ont fièvre. Ils ont un café dans Tongo. Moi, fièvre, moi, tension, mati. Ils ont un côté. Tozali kakana. Et si comme mon comment on a la test, on est dans l'INRB. Congo mobile. Donc to banga eloko moko te ko ka sonité ko miyo kamawate motuna naza kotuna baya no langai lelo balobi pona coronavirus gaka batu baza kobela bazali 183 na tuni motuna ba pesa ngai pe nombre ya ba reste ya maladi oyo baza kobela na Congo lelo baza combien batila motuna oyo Mexico yo plus de 10 babiki. Voilà, donc le problème c'est notre problème ce n'est pas coronavirus. Non, Ezali, si l'Occident veut nous aider, l'Occident doit réellement aider le vrai problème qui dérange. Le vrai problème qui dérange c'est la malaria, c'est la pauvreté, c'est l'estomac, c'est ces maladies-là qui tuent le Congolais. Mais le corona n'a tué que 20. Comment si ce token là, bitumbana corona, va pesa biso ba mbongo, va pesa biso ba vaccin.
pas qu'on a kobundisa 20 mais ba milliers de personnes au bazar au kufa so au na ba hôpital so au merci beaucoup. C'est plus de 20 na mosika. Merci beaucoup kaka Nesina Lobaka émission angeza baleine batira ko lié na mokolo morote lelo na yambaki ba homme politique social. Voilà pourquoi bazaki mingi na ngam na nos population et puis débat zalaki tse pourquoi parce qu'on défendre le peuple ou pas défendre le peuple. Muta défendre individu azate. Tango ko ba yiki keza défense ba individu. C'est le chop chop. Na lobi na tangi kombono na suka lango libérer moi un petit rien.